Mbote, hein. Mbote. Salut les gars. Ouais, salut les gars. Ouais, ils ont abino des Bundes. Les Bundes, aïe les sous les Bundes. Alors, nalingana sabino boy. Nalingana sabino biloko c'est comme qui na Kinshasa. Biloko c'est comme qui. Alors, bon ça la tubo kene na Kasavubu bo kezo biloko na bino. Parce que lelo eza bakokanga lobi oza okanga. Alors, lelo nde bokozwa biloko na bino na lendi bo bandi kozwa. Alors, ngala o préféré bo kezo ngo lelo. Parce que c'est comme qui pour bozala na nini te o basala ki boye. Alors bo récupérer biloko na bino lelo et comme déjà na Kasavubu. Ba o nyos batinda biloko na conteneur ndeko kinanga ba kezo biloko na bango na Kasavubu. Alors adresse au sengie numéro de téléphone ya Kasavubu. Alors bo kezo ngo epa ya madame Nanyango wana komone pe na bosane susu. Otuna kinanga bozwaka bobenga e na téléphone na e. Alors otuna e numéro adresse ya Kasavubu. Alors biloko c'est komaki boke ezwa biloko na conteneur ya ndeko kinanga. OK, c'est bon. So nga za nzoke ba course mo boye na poko nde na opesa bino vraiment ba précision ndenge ozwa biloko na bino. Alors ba moto pe eza nango eza na Matadi. Alors ce que lingo somba ba moto na prix ya kitoko sombela ngo à partir à Matadi parce que Matadi ekoute yo et aux anango cher te. Mais ce comme déjà na kati ya Kinshasa aux a cher parce que transport ça coûte. Kinshasa Matadi ça coûte trop cher. Alors ba onus ba limba somba ba moto bobukana te. Ba moto c'est komaki. OK? Noko jino o toyoka kite noko jino apesi bino abeteli bino mbela bokende kozwa ba biloko na bino. OK? Alors ekomate ke non ngala zwaki biloko na ngai te. Alors boke lelo boke zongo so boza rapide boke bo rapidité boke zongo ba moto ya koteka eza na Matadi. So lingi moto yebisa ngai na pesi au contact. Alors bokozwa moto no ya kitoko basi na yebisa bino bosala ba nini ba permis de conduire. Et ça bino kitoko parce que basi belé ba négligeant na bango permis de conduire. Alors bo sala ya boko banda okumba pe ba moto ba isa ba Vespa ba moto mo aminene te me ya Vespa moto aminene il faut zala. Alors so moni ke penza o koka alors o somba pe moto munene parce que aminene eza itikali kaka 4 kaka so na 4 wana alors bo sala tout bo somba ngo parce que kala mingi te ekosila nango so ke sili ba retardateur ba yaka kaka tonta na somba moto ezali nango susté c'est que sili nango bosala le temps c'est maintenant ya kozwa ba contact ya kuna osombi moto na yo ovandisi on anda kuna nu alors osala ba permis na yo soki ndeni so osala racing racing is good racing is very very good then you can do it. So olingo kende Kikwiti 2 heures du temps na moto komi déjà Kikwiti. Olingo kende Mbankana. Olingo kende soki Chikapa. C'est que 3 heures du temps na kata Chikapa. Ba moto moko mbangwa ndengala. Alors noko jino asungaka biso te. Yango tozo sunga bino ba moto eza sur le champ. Utaya koloba te loba kaka biloko ngo to mona te ba moto eza wana. Ba moto ezali ba make-up na bino ya basi ezali ba produit na bino ya balea balea eza na top bosaka na balea te mikolo balea c'est fin. Alors aujourd'hui OK na so lingo somba ba produit ya balea contacter nga na privé nga na ko tindela yo adresse ou bien na tindela yo ba numéro ya ba tante ba place bazoteka balea. Alors ba produit ya balea toza na vitamine C kuna tozana ba Mivolis tozana glucosamine ba mama bazobela makolo ba papa akoka kotambola lisusu te. Alors bosala tout bosomela ba glucosamine eza bien à Kinshasa eza c'est trop cher et puis biso bosomba on a pris moko ya kitoko. OK eza na cité verte Mobutu
Kamba Diading et puis Nangaba. Matadiki Balape, tozana tantine Lili Azakuna. Alors, beaucoup zongo puis Nangaba, tozana ma fille. Parce que bo sala tout, bo pesa ba nime ba contact na bino, na pesi bino bo contacter mon colonel Liv. Alors, ako pesa bino rendez-vous, beaucoup tana Kamba Diading. Alors, si tu fais un problème là, she will arrest you. You know what time it is. So, bo sala bongo, so bo sali bon bo sepela. Bo tolingi bo comme nature, bo zonga naturel. Tolingi susu ba ninite. Tolingi naturel surnaturel. Moni ba joa mikolo ba lingi ba basim naturel. Oh, bazo ki ma dépense te, to ki mi dépense te. Tolingi nde naturel. Naturel lingi kolo ba tika drokinon. Alors, kota na système ya naturel. Et ko sala kitoko tolingi su ba pembe wana te. Même ba masa na ngana musala ba mo déranger ngai quand même. Oh, pourquoi, mais il y a africain bazo changer ba pona bango. Alors, bozo mona bo sala biso bo pesa biso soni, bo yo kesa biso soni. Bozo mona. Potika naturel et loba. Sata ba seki yo tan moko ke non, otiki yango. Alors c'est bon. Essentiel que comme un naturel pour mato biso beto pema parce que to komara OK musala azo ça mais pourquoi les Africains commencent à changer? Alors tozo ibate so bozo landa lokolo ya banani. Tanto ozonga mboka boyebi ke moïse makasi kuna na mboka tanto kangi bisaka to biso nyonso ale retourne au bercail biso nyonso ale to kanga na bana to kanga bisaka to zonga sikoyo osala nde sikoyo bolo banini bolo banini alors yango siko to ba bo banda ko zonga déjà naturel talaka nini komira bana il faut naturel là pour mutu moko zo banga dépense azate alors il faut que tala musika. Parce que tango che drokinon mingi na nzoto tango koma ba âge ba 50 ans komi kokola mbangu neti soki ndenge so okomoni ba cancer bebele bazobela ba cancer de peau parce que sans le savoir que ça ba drokinon ba bandai ko cha pendant longtemps des obebisa bango atabo kimi na bino na TikTok mais vérité ezaka la vérité atabo kimi atabo ke wapi mais eko vérité ya robimaka tango moni ke BBC yo au sokoli mai mo boyeno et commission mundele apprendre vérité ya robimo na sala ki erreur papa nani papa Charles amona makam bondela pona ngai nazo e bato se za mvutuma te yo moko sa mvute eza koko bato te koko vanne na mboka non c'est toi-même. Alors bosala tout bozonga naturel so bozonga naturel ndenge nini tika drokinon kota na ba biloko na biso. Ah, bah, balea, l'homme naturel, c'est ça, ça fait du bien. Ok? Bon, communiquer, très important, biloko c'est comme à Kinshasa, Kasavubu, pour qu'ils soient collina, mais bah, tinda ki biloko na conteneur à Kindanga, à partir à Bundes, et c'est comme qui. Alors, tozota la sikoyo, deuxième étape. Deuxième étape, conteneur, ceux qui bolingi bo tinda bakar, bo salara tout bo contacta ngai, na sombela bino bakar, alors, tu as un conteneur. Tant que quitter le jeep na yo occasion de l'Europe, Bundes, ma carte na très très génial. Les gens ont un problème te. So que ont un problème de yom to lingue ont un problème. So ba carte outi na kati Bundes, ils ont makasi. Alors et ils ont vraiment la garantie. So que ont la garantie car dans tant que comme en Afrique, botam sa ngomba la morote, bo sali révision moteur, nyonso bo panzi. Alors, si vous avez besoin de mécanicien, nazana ba mécanicien nanga, batumoko très très gentil et puis kitoko. So que koche, aebisio somba o salaboy o saliango car na yezongi asika. 10 ans car ebe barate. Ozomo. Alors, pendant que okoma neta wana, bo contacter ngai na kopesa bino ba mécanicien. Ba oba suba na ba car déjà na Kinshasa, bo contacter ngai na pesa bino contact ya mécanicien na ngai, azabien. Alors, c'est un jeune homme là, fiston. Alors, il est très fort. Ce qui car na yo ezandenge ni na kosalela yo alors yo moko osepela na kotindeka piston kende na place boy alors kala mingi te soki nga mona kiti nazo titikele na okitele ba caméra ba nini pona abanda kosala ba nini ba pipe na ye alors pona bomona ka epenza OK so ina kiti mboka car na yo eza problème boy to somba ba ordinateur o e détectaka ba panne ata ezandenge ni ne détecter panne wana. Alors, à quoi bon c'est la bakar ba nouveau modèle c'est que comme il y a bon so yo linga bakar kala wane antiquité mais système ezo changé
Alors bakar oyo ya kala kala ekozala susu te. Basystème ezochange bakar électronique, bakar ya kodetecte avec computer parce que kofongola yango pamba ekoma wana biloko ya kala bamodele wana esili. Yo moto osengai bakar oyo nalingi bakar oyo oyo ezalaka boye oyo ya kala wana bakar wana awa ekoma nango mitraille so tokoma kotika yango na basimetiere ya bakar boluka bakar moko électronique eza na bacomputer na kati parce que ntango tie obranche okoti computer elakisi yo pane eza place ya boye ok pane eza edetecte pane na yo alors bakar nde biso tolingi tokitisa yango wana nde bino bozosenga bakar ya kala puisque tozocomprendre te tozozonga na génération ya kala oyo tozokende liboso alors quand même beau réfléchir quand même mais so bolimbi bakar moko ya bien que non car électronique eza nango na nini te chargé na courant tout ça alors eza nango ok alors ezali ka news nalinga napesa bino bobukana te so olingi osomba bakar eza nango ebele nga mona naza na kati ya bundes place basala bakar makasi monde entier basomba bakar awa na mboka oyo nazali bazwi yango batamboli nango bakote na bango après ntango ebebi baye kosundolela bino toke badubai banini tout ça oh non bango basombaka awa balicence baluka balicence ya bamboka oyo bakokaka na bango te parce que allemand alingaka kar na ye beba te alingaka motu moko aya kosomba licence akosalela bango kar otuti kaka moke boye epanzani ezalaka te bango balingaka bongo te alors hola Raquel alors comment je boa so osombi bakar ya kala eza na suna nini te alors ya sika nde eza okodetecte pane nango tokozwa bamateriel wana na otindela mécanicien na ngai alors soki oza na pane okobenga ye aye asaleli yo abongiseli yo kar na yo moto na yo ekozala kitoko obrigado ok Rachel Raquel você é angolano, né? Espera, vou ver lá. Tem Angola ou aqui na Europa? Ok. Espera, vou ver a tua... Ok, espera. Ok, me contacte, vamos conversar, já? No privado, tem muitas coisas para perguntar, ok? Ok, angolano. Assim tá bom. Obrigado, já? Vamos se ver, vamos se conversar mais tarde, já? Porque agora estou a fazer um pip. Me contacte lá no privado, vamos conversar, ok? Obrigado, já? Bom dia. Boa tarde, aqui horas boa tarde. Você está em Angola aqui na Europa? Me manda mensagem lá com o telefone, vamos conversar. À noite não vou trabalhar hoje, depois vamos conversar. Ok? Obrigado. So, o nyonso balingi babongisa bakar na bango, alors to solo la kitoko. Soki neti olingi osala business. Olingi osomba voiture, otambola nango na Europe, c'est pas un problème. Olingi osomba Jeep na yo, tozala ba BMW, tozala ba RAV4. Nini Range Rover tozana oyo nyonso bokenda kosomba na Dubai kuna esila ezaka na nini te na garantie te parce que aki na Allemagne so abiso awa na Allemagne bakar etambola penza te so na laksi bino bomona bakar nyonso eparka nango etambola mingi te so mutu atekeli yo kar na Allemagne c'est que botala omoni kuna nyonso bakar evandi na net ba weekend boy batu babima na bango te bavandi na ba famille na bango na bandako bakar ezalaka nango eparka soki alinga te kilo car alors ezalaka toujours ya kitoko ok bakar awa totamisa bakar mingi te so omoni ke eloko ya osalaka de lundi jeudi alors tant oza libre car eza nango parke soki omoni ko bayi car yango pe oteki na soki omoni ko bayi car yango pe oteki na yo
Ouais, ok, bon, ce qui est un qui appelle, alors, dès n'a expliqué, alors, bon, ça là vraiment tout, bon, contacter, so, lingo somba voiture na yo, y a bien, contacter ngai. So, lingo somba biloko à Turquie, lingo beng sa biloko à Turquie, ko bukanate, naza awa, na koki ko kende Turquie, so ko, o supporter voyage na nga na ke sombelo biloko na Turquie, na zongi selio. Pour nga la kendaka 2 jours na zongi na ngai, toza pembe na Turquie, eza na mbusika de 2 heures de temps. Alors, olingo somba se net biloko banda business na yo toza a, ok? Ba moto eza déjà na kati ya Matadi. So olingo somba moto epa na biso eza déjà kuna na Matadi osombi. Alors toza na biso to reçure na ante mais tozo luka to reçure. Mais to ebi avec la foi, yes we can do it. Okay? Okay, I'm gonna leave you. Guys, we talk later, okay? Because this time now the time is up. It's time for business. Yes. Okay, I'll see you later. Bye. I'll see you later.